Yesu nazopwata yo. Olo Yesu nazopwata yo. Onana Olo Yesu nazopwata yo. Témoignage nanga yango Olo Yesu nazopwata yo. Ezotinda nga na bi Olo Yesu nazopwata yo. Asumelinga bongo Olo Yesu nazopwata yo. Apangusinga pizoli Yesu nazopwata yo. Nandimeli yenga moko hey, nabiki na libotana Yesu nazopwata yo. Oyelonga te oyo bikama te ale aleluya. Oza Hosanna. Ale aleluya. Oza Hosanna. Ozwa kazero komisiero. Allô, la benga go renforcer le crédit ko. Flasher le ngai. Renforcer. T'es à monter au kana ebisa ki wana. Crédit ceiling vraiment. C'est bon. Nzembelango bolingo nanga. Nzembelango bolingo Jofis. Ikolo yo tamula kashineta. Kashine. Corona ba okanga yo. Tinazana ngana ngo. Wana ngote. Tangala ba ngana kabino. Foza na kashine ponenga bweso ba ngaso ba kenga kutu nzembelango bolingo basoda ba ibda ka biso ba nzembela. Foza na kashine. Tunangani. Obike ena osokola uzaki na douche lo monde ko beta na douche nzembo. Kadiko ya mama. Upechana kadia ndolela. Bako mama ngai pona yo kadima mama bota pesa yo kombo press. Ya foza na kashine. Kingo mambe kitoko. Ule lanze mbwana. Menzo batakala bo. Imana senga kiyo selangai. Soki na utimo be. Obi nze mbwana. Papa kipenga no. Obi nze mbwana tunangani. Petit nanga kadi Aïssa mwana vie bafon. Alela nze mwana vie na bafon. Mwana fait bafon affaire bisona. Ezali. Papa kipenga nano. Réseau. Assisté. Total numéro. Appel 200 francs na soldat nanga appel. Basala na bango ba appel ba kosa yaya. 200 francs appel. Obenga soki mboka ni. Allô? 12 ozapa. Oh ngaza nga musika tenaza apa Christelle Louis Ndula. Petite sœur ya nani ya Aroma si Louis Ndula. Naza anaki na kapa ba on ya déjà. Naoya. Na bien, olambi da fufuana. Ta ose sa ba jete ki mettre no pala ngati lambi la fufu na oya oya. Ça c'est moun. Ya pamba te ça c'est moun na oya déjà. Nazaka kana kwa baraka. OK, d'accord, j'arrive. 1 minute, 200 francs. Merci. Na soldat nanga ba appel. Obi appelle ya rote ça va bien. Obi appelle 200. Appelle 200. Ah pas fils ya 200. Merci à fils. Merci que ma moto. La sepeli. Neni palin. Kimia. La sepeli. On va faire nanga mabele. Afwe chérie. Solo a bien fort. Afwe chérie. Génie Motomba. Afwe chérie. La fille à catalogue. Doza ku désinfecter toutes sortes ya infection. Désinfecter ma kwanza mapalata mikusana nzoto. COVID-19 doza ku désinfecter. Doza liko désinfecter. Kindoki doza ku désinfecter. Doza ku désinfecter ba ingoi. Yo doza na ngisa la confinement. Doza ku désinfecter angona. Papa on peut ma oeto. Ade. Tukenda kwa shuka barkata tiko tia sandu kunana. Oye na mone za sombwe. Iza batabwe doza ku désinfecter. Papa on peut ma ngobwe. Oye na mone wa mena. Na ukeso na likambo. Ese nga ba désinfecter na. Doza ku désinfecter toutes sortes ya infection. Désinfecter toutes sortes ya infection. Nani? Gile mazu. Tubenga awa na. Tubenga nini? Ngasani. Tuzaolinga tubenga na. On a numéro na mukuzu. Ana saina ngona bengela biso na. Yalo bagaba. No ba numéro.
plus 243 na Plus 240. Nataka pena na 90 na 90, 75 75, 76 76, 807 na tia soki avayamba tangu za kusone upianga nanu na yuka mikoro soki atie soneri nini na ça sonne. ça sonne Allô, allô. Sola ne zambre. ayambi na Ayambi. allô Christella Luindula seku nzarbina sura na yunazala bref na tuzali bien bandeko na yundi barbaki na benga yona buni nani Ibo Eugenie Pierrette Matembele Benedict Mwanza mutema ya Alidor tangu na Londres na Ibo Eugenie na bazali bien Christella Luindula tuzali pina mwelege nani ndevu na yu azali awa na joye usola na ye na azali awa akomi mandefu iberitala uzamune yani akomi mandefu ibere na ayuka ye Allô. loba nyo Suzana Joko no andeni ko loko tena yo muta bomoko yo kozala toujours bomoko. De en tout cas santé za pepele. Oh. Bozala simbo Marco Mobutu. Te makambo ya nango pepele so neto solo na papa oko. Tozolinga tosala programme wana boye. Ya mamba ONG ko, ya mamba ONG. Tozonga tosala programme wana toyeba ndenge nini nani yibisa ipepo nani Shamo ubusala te yise pona Shamo na Shamo ready Shamo ready mwana moko bien Shamo ready na ça va problème te biso to déplacer le roi tozala sensibilisation ya ko désinfecter bato bazala ba makwanza mapalata tozo marcher mais soto comme place tozala to benga yo na papa oko yeyo allô pareil ne sola bien nabisi yo petit langa wana Shamo ready mutu moko bien ayibisi héritier Watanabe pour bazara pina héritier Watanabe azem mutu ya ba musicien ça va na yibisa comme ça tu benga yo lisusu na ça utambula ka ndenge musana biso ya désinfecter wana ndenge internet arubina na ubinga yo kata eto na susi prendre na mungongo na kata soko na ndiko seka na yawa bon si ça no kiti lumana yo tuzana kabili lumana yo ayo kayona kata ye to wela to kende te papa oko pesa mbongo to kende pesa mbongo to wela to kende na kati déjà na à peine 200 francs pesa mbongo ma ya bisu 300 francs bisu tuzaba batu tu désinfectaka toutes sortes d'infections attendez vous avez na cabine boy pour remarquer infection ça tout désinfecter en Europe tu bengi Europe te tu bengi mwana kasi azali na poto na poto kasi Europe te poto te tu bengi Europe te tu bengi poto na bosali 25 minutes 25 minutes likambute 25 minutes c'est l'euro là 1 minute 200 1 minute 200 ça fait 25 minutes c'est combien ça na calculer papa biso zali na tante zo 200 pe biso 300 biso za okende na 5000 francs ça biso 300 biso za okende 25 minutes ça fait 5000 francs papa yo comment appelle 200 francs to 5000 m'appelle 200 francs ou m'appelle 200 francs tu sali 7 appel yawa tu sali appel tu sali
7 appelle ou bien quand moko tout salina. Papa, non comprends mais appelle 200, bon ça dit 25 minutes. Mais 25 200, minutes, ça fait combien? Papa, Soit 200 bien biso 300 tout que de temps. non bien, yo combien appelle combien? Appelle 200. Mais si tu peux mais monsieur, bon ça dit 25 minutes. Tout ça ni. Papa, vous mais vous faites 5000 francs. Ah, tika wana c'est papa, on dit qu'on bouille moussa na ngai. Combien appelle 200? Appelle 200 fois bien, ça appelle pas, ça se fait 25 minutes. Mais yo combien appelle 200? On peut t'en 5000 francs. S'il vous plaît, ma fille. Papa comme bouille na ça na 5000 francs. Là tombe. Mwana mbali na. Naza ubela tena. Lobambangu biso biso zaki tuza kutambula tuza na pusa tusala appel na ayi akomi appel desa tusali kaka appel yango moko tupesa idesa lingi te tupesa ka 5000 papa banaka la ville qui s'appelle yo solo minute c'est belo pesa 200 francs et puis 25 minutes n'est 200 francs mais à combien minute 200 francs mais à combien une minute mais papa yo habite une minute il y a 200 francs ya momo pardon papa Monika Moussoukoza Moukolo, et puis cousin, vous en a pas pour expliquer, papa m'a ramené. Mon est commis appel 200 francs. Donc, et puis cousin, vous allez payer. Bah, appel 1 minute. Voilà un affaire idiot. Au moins, vous avez papa, papa, il faut accélérer. Normalement, il faut comment 1 minute 200 francs. Yo comme ça appelle 200 francs. Appelle 200 francs. Et pas dit côté mutako banda na côté mutako kati. Et puis va bengi Europe. Non papa, eza faut c'est là ta bengi Canada, ata Asie, ata Botswana. 1 minute faut comme 200 francs. Yo comme ça appelle 200 francs. Biso tu kele bisona. OK, bon le cas. Wana ko tu na bengi elo. E bon ça na benga kinde kunanga na mabo. Wapi? Na mabo. Oyo bengo ba comment ça na mabo. Non, eza faut papa. Eza yo tangati. Faut comme 1 minute 200 francs. Yo comme ça appelle 200 francs. Mais papa ça appelle 200 francs. 200 francs fait ça 200. Yesu nazofuata yo Olo Yesu nazofuata unana Olo Yesu nazofuata yo témoignage nanga yango Olo Yesu nazofuata yo ezotinda ngala bi Olo Yesu nazofuata yo asumelinga bongo Olo Yesu nazofuata yo apangusinga pizoli Olo Yesu nazofuata yo nandimeli yenga moko hey, nabiki na libotana nazofuata yo oyelonga te oyo bikama te oyo bikama